Coucou la famille, bonjour, bonsoir, bande konangai, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise, bambote ebele, bisika bizubino, boboto bondeko nakati ya mabota na bino. Voilà bandeko, shalom, shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika bizubino. Vraiment j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très très bien. Voilà. Voilà bandeko nanga toye na lombango. Il y a une deuxième partie na biso oyo to salaki émission ya lobby. En tout cas merci na ba like na bino, merci na ndenge botali yango bo partager yango. Vraiment on est ensemble. Voilà. Donc c'est l'émission de maman Béli Asonge qui nous explique vraiment précisément et puis avec beaucoup de précision na makambo etali Racine ndeko na biso ya mwasi Racine Tumba paix à son âme. Voilà, na ngai nazotia nanga commentaire makasi mingi te parce que naza na ba preuve te, naza na document na ya maladie te. Mais soki nazo l'ex émission oyo parce que batu ebele bazalaka na ba maladie wana, maladie to chamba ina monoko te ya sida. HIV. Voilà, ba maladie wana ebomaka nango lisusu te ndenge bozoloba wana. Ebomaka nango lisusu te. Congolais bolingi ko minimiser makambo. Yebisanga soki yo deja ozaka na tension na yo, ou bien ozaka na diabète, ou bien ozaka na mwa maladie na yo moko ya pema, ozala na mutu moko eko bakisela yo sida. Yaya, ekomema yo parce que yango ebeba globule blanc nyonso ekufaka. Bantikor ebebaka ndeko nanga. Okoma na kosu ya moninge kosila lelo ya yo komi grave. Okoma na boya. Donc mais biloko wana bokoma ko minimiser bato bakufa nango lisute. Basi kutu babotaka nango mais OK kende kasi kosala kidumba na yo, kende kozwa mibali na yo sa condom. Etali yo soki ozwi yango kopesa bato te. Yo mutu waka kocha munoko nyonso tu. Mamalade danoise, ndenge nini mutu akufi na bobandi ko bambele maladi. Pona nini bozocha kombo na ngana kati. Mama oyo azoloba ngo, eske aza mungongo mona ngai? Eske bomoni nga na confirmer makambo na ye? Ou bien ngai nazolanda kaka oyo ye azokoloba? Parce que babino moko ba mama ya Liège. Mutu bobengaki ye. Alobaki yango na première partie émission na biso. Nga na osala ngo ba partie na ba partie. Bino parce que nali kosala ngo live te naza na besoin ko vendre 2 heures 3 heures ditante. Na na temps wana te mikolo. Bino bobengi ye. Et puis azali ndeko na ye moko. Mashamu menu ndenge bango balobaka. Ye moko alobaki yango. Bandeko nanga toyoka ye. Et puis batu ya Liège bokeba. Bino batu bovani na Mons. Yo mutu ovandi na mboka nini zaka isu kuna. Bamboka ezebele kuna na Belgique. Keba na batu ya Liège. Bazwe ko kebisa bino. Soki ndeko mwasi azalaki nango. Si seulement si azalaki nango. Bon balobi ke soka akufi nango. Akufi na ye nango te. Mais azalaki nango apesi ba femme mariée na bandaku na bango il paraîtrait bimi na ba mibali kuna bazaki ba marié. Au lieu bozongo positif. Bon bandasko ko spéculer rabota ki mwana na ye. Ba camarade ne bazalaki banani. Banani bazalaki proche na ye. Est-ce que bande ko pesa mwana na mabele? So bomoni apesa ki mabele te. Cela veut dire qu'azalaki nango. Bon soka azalaki nango kokuta ye na maladie ya pema. Kokuta ye encore nani corona. Pesi batu ba sekele bele na kati ya nzoto. Batu ebele bozomona bango ba mort subite. Baza pe bato mingi baza na maladie ya sida. Tango corona so eyaki bakufaki makasi. Corona pe sila te. Ninga lobai kazo kosola wana. Tango soupe akufi na ye na corona boyeba te. Parce que l'hôpital balati saki nini masque. Est-ce que beaucoup raisonné te? Pour nani balati saki masque kanga zolo na ye. Alataki azalaki na hôpital na masque oyo bazolata pona ko éviter. Na ba hôpital ebele bazolata ngo lisote. Mais l'homme sou balati saki bakanga ki na couronne. On ne sait jamais.
mais maman modèle azobetela lisolo na ye. En tout cas, na ebité. Bino mo boyebi ka réseaux sociaux na lokuta makasi wande na oyebisa bino. 80% makambo ebele na réseaux sociaux ezaka pilipili na mungwa. Tangu 20 kam tezaka sir. Bako ko selo pe makambo 100% bako selio na réseaux sociaux. Bande ko bolanda na boke binyoso. Bo matsa ba j'aime bo partager. Ezo yinda lelo eza grave. Tozo yoka mama songe mbeli awa nandenga mukete. Na tcheli bino na boite ngani nga boyo ka mo vraiment makasi bozela mo muke na comprendre na zana au parler na ngala te. Voilà bande konanga vraiment bo like bo partager bo tcha ba j'aime bo tcha ba commentaire mbe oya lingi koloba lobela mama ya Mbeli Songe la danoise te parce que ce n'est pas mon émission. Ok? Ce que lingo lobata musu lobela commentaire nanga onachi. Mais ko lobela nga makambo mama zo lobate loba soko lingi pe ok la chaîne na ye ok ko lobela ye kuna voilà. Donc boliki ko loba loba ole bo analyser kitoko bolingi toujours ko injurier bato. Alors toleka. Afin na biso akufi nyama. Esa na malade ko yoka sonité. Parce que yende muto abandi sida te, ye muto surisi yango te. Eza na wote ke ye muto tondi si cimetière. Voilà. Sur 100% batu ya Liège baza na sida. Bruxelles eza ya kopola. La kosa binote. Moi si lokola nga mama soka beliso na kila Bruxelles, mobile ya Bruxelles linga na kodingote. Même ba France wana na kolinga na ngate. Soki to kolinga na biso d'esprit ya bien. Toke de noko sala be examen. Santé ezali ka soko moni muto oteleba alati mini jeep, alati ba bot, atie ba kabelo, atie nego wana santé te. Mutu okokinde ko sala vérification ya nzoto na o. Tout ça na ba Congolais ba fanda ka pendant 1 an, o sala mboka mpaya, o kendo sala check-up te ya nzoto na o. C'est pas normal. C'est pas normal. Mutu fo yeba ke évolution ya nzoto na yo. Mutu fo oyeba mobali. Ko yeba mobali, eza batu mosusu bazo bota bana. Osanga na bana babimi ba AS. Basaka ka bana na fingi bana wana te. Mais groupe sanguin, et ça vraiment très bien avant mariage. Normalement si on besoin bana na mobali, il faut ça là test ya sida. Bon ça la test ya groupe la bino makila na bino, bota la ba maladie bino bobelaka. Okoyoka ngona muno côté parce que na Bruxelles badaoki na Bruxelles ba je mosu ezali bokia ko sala test ya sida na mobali azui na place ya téléphone na che téléphone na yi bana Bruxelles baza bon parce que résultat soka bimi ya bika sa poli na yi résultat soka bimi a bombela yo a biso ke ezali bien abima na yo donc so besoin que dans ça la test ya sida yo faut solo la na mungaga kuna kutu bolo ba français biso to za ba ya ba to lukarbe interprète parce qu'il faut tout se vérifier à kaer beaucoup to ça quand on a photo kundakati je pense que liwa ya ndeko na biso rafine était ya batebeni ngai na solo na petite na nga wana na moni ke kaka mukolo moko na bengi na bege sustepe ya sonam ngabi ndeni nyo mikolo belé maso gambeli ndebia abia batebele ko ba maso gambela bo sona azaki les femmes publiques a chroniqueuse na pena chroniqueuse comment na ngwe stratégie nana posa ya mejingo meje 30 pour la nini ngabi na posa asali langa moi générique oh biso to mo samela ngabi rafine yo ko mo samela depuis quand on l'aurait monde à rendre ko bi ko samela ono yaya soto mo sambela ye kuta bobenga nga ya te masonga mbeli na mo sambela soki nzambe te mutu mosusu na yebisa ke ka pole nga bi petit na nga loba vérité soit toujours le cannibale ko bota to so bota na parce que congolais a 3 choses so bon congolais si bible makasi congolais a mo sambela makasi ya makasi et ça a 3 choses na ko même 4 numéro 1 congolais so monya zaki mutu aloyenge akomo simba bible makasi akomi pasteur keba ako anyachimini soki wana te azoluka kobota mwasi to mobali misatu azoluka voyage a poto ok ba congolais mine azoluka mosala
Au moins 4 choses wana. Yangwana so congolais telemela na prière. Soko moni mwasi congolaise telema mingi na kacha prière. So za na kacha libala azoko luka mwana. Comme ça zwa matrice abwa kango na kalamu. Balongola e ba trompe. Mais pour na ko aveugler mobali wana asimbi Bible. Akomo mema mobali na Bible. Move. Et go stay. You don't need to worry me this time because I'm doing something. And step. Go step. Ok? So ramon kaka mwasi congolaise akangami mingi la kacha Bible. Asa longola matrice, balongola ba trompe, basale ba avortement. Albota raisute. Akutana na mobali moko alinga mobali wana mingi. Pona kokosa mobali wana ko étouffer vie ya mobali wana a se focaliser na vie ya prière. Ils sont là à 20h. Nzambe ya lola. Banir. Tongo midi pourquoi? Akia sur la bassane n'est pas pasteur. Akia ko balu kaboy. Soit ça qui moi si mon conseil. Tout soit ça même pas moi c'est libal. Ou bien comprendre que a tambola qui bi tambola na yenga yiba ka mobile ne na kacha libala. Akia ndoko lala na mobile bo ba yoki ke mobile wana coach palais. Ayi ko aveugler mobile na kacha vie ya prière. Et ça vice versa. Dans libala ya congolais. Ce qu'on dit congolais télémiming dans le sambo azoluka visa ya poto zozwati soit ya ya na poto atindele mbongo aya congolais sambela ka vrai nzambe te ya motolo ba biso Congo nzambe yoka ka biso te ba camera ba ngwana ba bimi ba président ya assemblée j'étais metela ka ke zwa maloba ozwa maloba to kenda parce que yo sok na otiko boye eza bien te ozomona ba koko sabino ba journaliste kini waku na kacha munoko waku Rafine Tumba Ratila kufininye nzambe asali biso boye pona ninye Rafine Tumba bandoki akufinde sida Boyoluka ngai boluka ye la danoise te ok abi boluka mama soka beli na yebi bino ke nazali na liste batinelinga bayayo batinelinga aza na liste ya bato balobi mama soka mbeli eza scandale na mabala ya bato yesu ozomona bosala attention eza scandale surtout ba homme marié yango bato bazwaka maladi wana mpo nini bokomaka mitema mabe o bokomaka na baesprit ya bakuluna na basassin il faut ka kopesa bato bamibali mwasi apembe mwasi kitoko surtout même bamétis faut kosala baexamen kobali ekomi bato problème ozaka kitoko te bakobalo te oza mwindu libala pasi tika bokuta na aka lokola na banani basi lokola barafini wana bapesa bino bamaladi bongo bozwango ata soki akufi na ye normal ka soki maladi ni me akozala na mobulu azaki nango na Congo bino boyebi kanyama za wapi bomona général kanyama ndenge akoma na Afrique du Sud side kotela ye na ndenge osakana te bandeko na nga na Kinshasa kuna azalaki mpenza azotambola na bajip azosakana na mibali eza pasi mais tozokende kaka mama songa mbeli azoloba bisoka to analyser eza pasi bandeko na nga si seulement si azalai nango oyeloka atamuke na poto oye kopanza ngo bongo na bafoye ya bato mama oyo mobali na yo abota na ye mama upesi ngai pasi okosala ndeni ni mama wana kolinga mwana wana ndenge nini mama wana boyebisa ngai ke o mobali na ye kozwa bebe wana oyelinga bebe wana ndaku natala bonzoto na ngai komi maladi moto apesa nga maladi mama mwana wana kokota na ndaku te mibali vraiment bosa pourquoi nyonso balobaka na bino engengaka eza orte oh non congolais na sexe baluka bino c'est quoi ça bokoma lokola bangulu bozaka lisu batu te bokoma lokola batu na zamba même ikutu banyama ngo bazaka na période non congolais na sexe faut bodoser tala ndenge mutu ayeka sika ye kopesa bino baptême na Liège mama loba kwanzaga mwalito inayoka mwa mukusa lemola lito
C'était maintenant quelqu'un, maman, soya, Beliaza, Wapiaka, ma baby, la bonne d'Arado, ma femme, Oyoka, la démission, Sima, ma Okiba. Moi, tu as confié, on a mis d'être tranquille, là, Denis, laissez. Moi, tu as maman tranquille. C'est bon, au fait. Ok? Botika bango tranquille. Denis laisse ça dans maloba te. Wa koki koloba o ezwa muto abatu. Baba Jacqueline wetwa. Ezwa mwana ya batu ekufa te. Bino batu ya rando boyebi. So ki rando na bino bokenda kana wana. Bosala na kalipa pula na kati ya rando. Wazwi mobali ya oyo. Kona kulakisa ke yo balo na kadie kwanza mwa litoi. Kwanza mwa mkongo eza pe mwa technique la kati ya love. Boza ya ko bebe bele. Pour Rafi da zaki star, moi c'est ya bien ya propre, ya kitoko. Rafi Ntumba. Ala te rappelle lambe répondra pe dans nzoto na yi. Moi c'est chic. Parce que ba congolais bibana biso ba congolais ba regarder ba petite ya bongo. Nicolas na chèque na ndako ezo mona na te. Mama ya bana fongola munoko te. Si ko bika ba ko zo rappeler ya baba. Tala, baba bo tala ka ba papa bien. Ah, bah ça, Ba papa botela so ko bani ba imer échanger comme na passer wana te ya bien. Ba ndako timela ye déjà na ndako ke e baby. Ba maman lié. Et ça beba. Bon ça ba examen. Boko saka ba tu bongo te. Bien bon moyen on est politique. Bandeko, ba papa na ba maman na mboka na bo ça examen pona nini. Boka nisaka ateke moi si pas comme ma malade. Parce que ceux qui tozolo ba sokia azalai na malade andoko bimaneti na Jean exemple andoko bimana Jean ou bien na Blaise, OK? Sikoyo Blaise wana msupe adoda ka mwasi na yo andako papa yo yebaka te pona basi andako pe bakoma obima libanda bakoma ebele ko tricher ebele ba papa ba yeboye bango ke basi donc Satan côté libatu bakoma na bango ko tricher. Alors yo komona kake na osalisa te ngana tozana ngana na bima na ngai nazana nga simple yete pona ko sokola kaka na été oyo mutu nyoso paso iboye biango avant bantikor nyoso banda ko beba bako bando pesa bino kisi et puis malamu nango examen nango elakisaka période nini yo bandaki année nini période nini et ça yo combien de temps na kati ya nzoto. En tout cas biso soki tonga na Londres wa alekaki biso koto tonga to ça c'est examen parce que to yeba to bandela kisi na biso avant ya vie eza nango passe eza nango na ba facture nango mais soko za na bana ya mike lingo kolisa bango elengi ya mokili bima suki ya pembe mona bakoko yo okufa kabwe na likambo oyebi tina te na neloko moka ya 5 minutes emema yo te ezalaka te bandeko nanga lobata maladie héréditaire na kondima ba euti de génération à génération to salanine mais oyo mutu ake kozwa 5 minutes na ye te bandeko to Hollanda oyo eza deuxième partie bolaike bo partager to solola. Ça fait mal. Bana wana baso tika la mundela zwa bana wana. Communauté congolaise ezate po bozwa bana wana. Ngai na tuni bino. Dadi kitambala labri nazali pe na bana. Wa azata na mwana moko na poto te. Azata boya atana ndeko moko na poto te. Bo biso nyonso ba mama congolaise mosala na biso ni. Bo kendo ko kunda Rafi Ntumba ngai nazotala bino ngala na biso bino nazala ba kombo awa. Kama ndeko na biso baluba. Nazala ba kombo abangala ba shwaki batodi awa. Surtout ba Zaïrois o ba boudela ka Congo échanger. Batodi awa. Ça gagne international moto et ça cancer te et ça obino bozolo baloba te ke o et ça boete moi na mai asia beba kana yi OK nde quoi asia beba kile nde ko na ye bakanga mana meje ndenga za wana ayebi ke petit la e asia beba ki meja yebaki meja asala ki shit tango aboti fallait pas bota. Oh là là. Kisi ya sida ya liboso qui m'a rapport sexuel qui m'a kobota makila etangayo okofanda no tamula yi sokozo melano ba kisi
mais soko boti pe ozo continuer ba rapport sexuel désolé na mobali wa botisi ya suka oza na choix témoin na za mwana na yo mais sikoyo na hypothèse mosusu eza boye elingi koloba te ke bato nyonso bakendeki na couloir wana bazwi mpe kaka banyama te sida ezwamaka boye il faut toyeba toza na mpona kozokisa bato te mama soka beli loba wana oyo soko olalila mwasi bino bacongolais bolingaka bano naza na bango baoka lingala te bana mike mpe baza na ndako te bolingaka soko ozolala mwasi azala sere lidusu moke kolinga lidusu moke wana bozotimbola ezokota na mpasi wana ntango ozozoka nde ozozwa sida ifo nayebisa bino polele mais soki couloir eza nango polele okoti nosali masolo na yo ozokaki na yo te okozala na 1000 chance ozwi no sida te ok mais sikoyo nayoki bavie ebele bahomme marie ebele balobi petit yango aza sucre azalaki mpe sucre ayi mwa gu mwa asakana te die wala azolela trop alobi ekutaka cimetière te gare yamona mibali ebele bozala cimetière bandeko totya mais balobi azalaki sikre ezalaka esuka yango epiaka maladi te yango wana bozwi maladi mibali azalaki sikre mais so azalaki sikre salisa examen eza ofele ezalaka demo moto akangaka bino basikre basi mosusu ezalaka bakisi basi mosusu bazalaka bandoki aza wana azalaki na ye mpe ndoki ntango mosusu ndoki moko boye aye na mokili ka mpona aya na ye kaka kobebisa mokili boyeba te aye kopolue mokili mpenza botalaka nzela balobi oside bomaka lisusu te ok me ye atamboli nzela okatakata eske na okatakata na bande omela bakisi mpona yango so omeli bakisi te mbala moko emati ntango ayaki akomaki wana abwakaki mbala moko basalaki baexamen mbala moko ndenge ezalaka na baswisse bamboka mosusu bafrance bawapi na ye te so ezala france ezalaka bongo me na bamboka mosusu mpena soki okomi ka boye osengi ka azili mbala moko bake basali bino baexamen nyonso ya sida ya boye eske basalaka ye examen bandeko esali pasi na mawa na kati ya liège baza ya kobeba baza kolela double matanga donc couple eza ya kobeba pasi ekoti soki ezalaki si seulement c'est la vérité en tout cas eza pasi balobi mege 30 ayebi likambo wana ayebi yango kendeko na ye azalaka deja ya kobeba la cimetière boketika ndeko na biso mokolo so la cimetière na ezala vide te na bajournaliste baza na kati eza oyinda ndenge eza bona oyebisa bino na liste mola akotumbolanga kaka ndeko david oza mpila mpe so baloba na kodéclenche parce que tokobikisa motu te wakotumbolanga kaka na kopiblie liste yango parce que kutu bamama ya liège na ya bruxelles balobi mama soki ameli tanda kaka liste yango parce que tosi tolembi mais naza na respect ya bahumain naza na respect ya mabala ya bato na kotanga bino bakombo te mais bozala na courage soki nano bande kokouche mwasi no te bosauve bafamille bokende osala no bateste bosala baexamen botala banzoto na bino bozala bien parce que ntango balobi babefore biselele wana etina kati ya baprésidence wana bato ebele fo basala mpe baexamen donc david apesi yo balobaka na kolobalaka ete kanyama kutu aza nyama kanyama aza mpenza zoba ya kanyama kanyama même période d'opposition batu mingi batu ebele ya kanyama nayebi résistance ebele basi ebele babadolongwa na bafrance wana na babelgique kanyama akende olalela bango na turquie pendant que bino bozoloba kanyama azoboma bacongolais bango bandotambola na kanyama bafuti mpenza biye baki kolala bango ko kanyama ko aza ya konya aza na nyama bokoyoki Rafine apololi ebele na pe dita afandi na poto donc David zo baloba babelaka bakisi ouais baoyoki eloko zo baloba ndeko David. Ok, merci mingi.
Tabandi d'abord on peut son beauté. Ça peut si le beauté dans mon bimba. Ça peut si na auditeur na auditrice au banda. Tous les qui sont de David, tu as posé de David, tu as posé de maman. J'avais la mission maman sur l'embellé. Allo biso. Pas pour ma souci. Oh, Masiri ka kufi je na wa kobi souci. J'ai osé compte d'Aboueli. Tous les qui sont sous bon bouquet. Moi, c'est sida azwaka zeni. Nolobi ango bien. Soki bolandi ba explication ba médecin mingi. Moi na koki kobota mape bien sans sida. Parce que moi na fadaka na placenta na nzungu. Soki moi na bimi makila sida ezali transmission ya makila. Yango tolobi même papa soki abimi na mwasi. Soki ozokite ozano na sida te. Nde na epe koloba boye ezali te ke bofandi kaka pona bimaki ne na zui non. Kende pe osala non examen oyeba. Tam soupe oza gracier ozwaki na yote. Siko mwana wana babimisaka ye ba protégeaka ye. Babimisaka na césarienne. Moi si pe ya sida akoti kobota pe ko vivre pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ako kene me au-delà ya 10 ans. Ce qui a se protéger bien. Il y a un traitement ya sida, pour ça la mort revanche. Traitement ya sida qui m'a un rapport sexuel. Nenga na comprendre yango. Wana nga médecin te. Pour ça la ndeko David. Qui m'a rapport sexuel, qui m'a souci, so rozali mwasi kobota te. En tout cas, tu vas vivre longtemps. So rozola ndaka ka ba condition o ba pesaka et pas ya ba médecin o revivre na yo. Mais et ça la cachite. Sida ezali pe soko zali pe na moi maladie moko pe na kati. Voilà. Il faut soko boti malade doit les déranger kayo. Parce que ming ba docteur ming ba réseaux sociaux. To bona ki na soka ndeko na biso zele kitoko mais to ebi malade ni ya bela raté. Bon na ka mama soka mbela kanga pe mundule boyebi tam suna saka na maladie moko pe déranger kanga. Boye ba raté. Osomon. Alors ce qui maladie wana ezala déranger kayo, écoutani na virus ya sida na kati. Mbala moko sida kota na maladie moko boye ezoko déranger yo. En tout cas boli misaka na sala science infirmière te mais na zaka lek ya docteur. Na solo rappel moi mukena na ya na biso abadoko expliquer biso. Vous comprenez? Et ça le kola ozoki pota. Mutu ya diabète okoki koyeba na yo pe pota ya yo soko za diabétique ou pas. Soki pota wana ezoko sila te. Ko tarde te ke no sala test na yo. Ya sucre ya diabète. Osomon. Pota ya mutu ya diabète esila kapenza te. Osomon. Babilo kwa bakomo ko expliquer même na ba Google ba YouTube bakomo ko expliquer yango. Oko beta pe. Ce n'est pas que mutu yo soit bimaki na moi c'est sida, azui sida. Non. Bazali pe onza masale la pe grâce. So a et pas na biso, ceux qui yo za mutu ya ten de sida déjà déclaré par docteur que obimaki na batu na ebeme na yo ba ko condamner yango. Amérique azalaka bongo. En Amérique, il faut yebisa mutu vérité état santé langeza bon. So mobile lingi yo mingi. Bon ça va ngana ko linga tolata ba chaussette. Toke de la bongo. Soit ngana signer na nga pona lingi yo. Mibali bazana bango bongo mobile ko kuto même na zemi na yo. Ya mobile mususu. Tellement lingi yo mingi akumbi ne zemi wana. Andimi mwana na botel mi na maboko na yo. Bo continuer ne pe vie. Mibali bandima na bango. Vous comprenez? Sur bande on a besoin bandoki oh on va encore bandoki chroniqueur na kati ba réseaux sociaux bazon détruire vie ya bande ko trop na analyse bidon si des malades parmi ba malades eza lokola typhoïde eza lokola malaria ezali lokola obengaki hépatite nini ndeko David a longwa hépatite B voilà yamwa abomaka kutu koleka sida. Tam se cause la sida te mais hépatite wana il faut pas oyeba koza nango. Vous comprenez? Donc ba malade eza ebele o ebomaka batu. Ozomona. To tika ka kokosa ka batu
toyaka kotiaka bato bambriema moko inutile na bamitu ozomona motu moko soki akufi to honoraka mpe mémoire ya bandeko na biso ndeko akufi ezalaka esengo te mbotama ezalaka esengo koperdre ezalaka mawa me nakoma mona ke ekoma soki ofandi kaka oasali asalaki boye non baliwa bato eza te mpe toya kosalelaka yango baesengo awa respect quand même na bamort vous comprenez opesi biso explication affiché moko tikela biso kaka na explication moko wana au moins bato bacomprendre eloko epesi bato ya bamama ya Belgique kanda balobi te trop c'est trop parce que tomoni bavideo ezoleka trop mais bozoloba vérité te akondaki makasi akomaki isolé akokaki ata koloba te mais sida emelaka pema sida eliaka nzoto etikaka motu mikuwa okondima te keza ye mais ezaka bongo eliaka mpenza nzoto ebimisaka putu motu eloko etikala kaka de mopu ebiba libanda vous comprenez il faut koyeba kodécrire motu ya sida poso même ya nzoto echangeaka soza devant motu ya sida osentir kaka motu aza malade nayebaki malien moko tozalaka naye na Nigeria nzete ebetelaka tozoyoka nga azaka ambianceur ya kosakana te malia nazela namelela bino mai ambianceur encore Nigeria eza mpe na bikelamu lokola kaka barafini ntumba na biso ambiance mokolo ebebaki ambiance place esukelaki akedeki akota libala nzoka nde mama wana se abebaki malien ayoki amoni mpenza ke ekostoma na ye kilia na ye akufa malien soki nani yango ateyaki kolia mbisi ya mai mikolo nyonso ebukisaka sida akomika so afandi ayaka na mbisi ya mai asalaka sikoyo mwasi ya frère na ye nde moto bazosola lebia ngai tozaki pa lopango bokola otundenga alingaka mbisi ya mai alobi tika ye paya ntango abando kendekende wana ayebaki teke mbisi ya mai ezalaka bien abando luka nini protéine mais tellement tout d'abord sida ezali psychologique mutu ya mutu soko otiango kaka na mutu na yo ke okokufa susi wana nsisi eloko eliaka bato na sida eza susi mais mutu ya sida akosala ne 15 ans 20 ans soko obeti yango kara soko osengi vraiment pardon sincère na nzambe na kotrompaki mama ya bana na nga moseka wana akosaki nga na bimaki mais nayebaki te zonga vraiment na vrai pardon sincère etika makambo wana discipline mpenza nzoto na ye oumela lotambo na ye mais soki nalobeli bino na kanda mpo botika kindumba osobali mwasi otia alliance na mosaka biloko yango eza nango ka ndenge moko ngai yango elamba bango ka ndenge moko eza kaka atie mwamba na mbisi akokaka o atie mbisi atie Thomson o atiaki mwa ata bacrevette eza nango ka makambo et puis un homme qui se respecte nga nazolobela bino bamarié un homme qui se respecte tant que oza déjà na mwasi no na ndako faut créer badiscipline moko mwasi okokendaka ne mutakala aza mwasi no ya ndako mwasi alibanda déjà il faut ozala na baréserve ebele ya kokendele bolungu soko before biselele akende kosala lipona ndeko David ok nosali tomaki bopesi mama songa mbeli mosala ebele donc il faut na bando osala bateste ya sida kobanda na présidence tila se mosala na kosala yango lelo mwana na kishike mwana na mabele mokonzi masi kitoko français mpe efanda na monoko lokola mai bapapa batambolaka na bavoiture filme wana ememi wapi nzambe apesi kitoko apesi na apedwa donc na Kinshasa kuna sasaki kosasa abimi na bato abimi akoti amoni ke balosi kwa pardon wana selon mama Beli ale nakende siko na poto kuna balobi basoin ezalaka na okufa te nzambe pa lobi te yo loko oyeboye
na moni ozoyoka te nakanisaki oye awa mpo nolanda basonza na kimia obandi su kosasa bafamille ya bato tika napesi oka egogo kende mpona kimia ekota ata mwa moke bandeko na ngai eza pasi esali pasi to bandi okende na suka émission oyo donc tozwi yango na 2 parties juste bato ya Liège bato ya mokili mobimba kaka soki omoni mobali awuti soki wapi surtout soki mpe mobali aza ne marie oyeba te poane mobali na yo babotaki ne mwana balobaki akimaki parce ke akomaki kolobaloba na ndako azomona bato sikoyo oyo fe rigola mpe abimaki na ye soki abimaka na ye avant nyata soki après toyebi te ndeko Blaise kendo sese examen yo nde moto oyebani kuna nga moto ya makasi nga mna ndako bimisa ye nga mna ndako surveiller ye abandeka kobanga bandeko bamsusu babangaka boyokanisa azobanga mpona azofinga bato te azobanga mpona apesi bato bamaladi bamsusu balukisaka opesi nga maladi na kolukisa place nyonso ozaka kobeto na makofi ozo comprendre donc bangaka mpe bongo omwaka moto nga bangaka oyo ozoka non iya makambo ebele ya kobanga donc bandeko na nga bosala attention basi na mibali ata bino bato boyaka na live together ntango nasangisaka bino yaya bosala effort bokesaka baexamen parce que kisi wana eza nango te bandeko eza calmant eza nango kisi te oya side sisa eza ka calmant yaya eza pe facile te bandeko nanga komela kisi mikolo nyonso eza ka facile te donc voilà tokoke na suka toyoka mama conclusion na ye puis tosisa émission toko bebe moko guzela na tia na bino photo na ye i émission oyo tosalaka politique te parce nga namonaka nasalaka politique ezali émission changement de mentalité kutu yango etravaillaka mingi sur vie sociale nyonso tolobelaka na biso même bamate ya mabala nyonso tolobelaka mais soki tokoti na émission lelo boyebi ke banda Rafi na kufi photo na ye so na baza ba ami na page Facebook nanga bomoni ke na tie même photo na ye na Rafi nazaki ami nanga o ba tie tembe to bando solola na kopesa bino pe ba référence à ba téléphone na ye en tout cas to bando solane dia à partir même ya kin to bando sola boyebi ke mama songa mbeli pe na mbiaka na kati na réseaux sociaux vous comprenez alors to meka ko aider communauté déjà tant que ça là ba émission ya boye ezoko sunga bande ko musu bazo ka ba précaution to yo na pona ko zokisabité ba ya batité mais au moins to aider que bon comprendre que réseau donc milliers ya ko beba mutu nyonso nde na osala émission boye bana nanga mpe baza na kati ya life ya bazolanda yango nazoko contribuer mpe na conseil na bana onga na boti parce que bakomi basi bakomi mibali ozomona il faut savoir se protéger mwasi oyo bakendaka ne poso mwasi oyo bali et puis même avant bala mwasi bala mpe malade otia na ndako te même yo mwasi avant bala mobali kotremble mpona mbongo ne te mbongo moto alukaka mbongo vous comprenez mes amis moto asalaka mbongo esalaka motu te bamilliardaire bamultimilliardaire bakufa azokopike crise boye mbongo etondani nango na baarmoire na bamire na bapisine bambongo yango azali nango ebelebele yango ya nde boloba bamibali yango ebelebele ndako yango ya ndako na bango mona Kinshasa paye baolela ye eza na ndako ya modele nini eza ndako batonga yango eloba ebale mondial na katikati ya fleuve Congo bien ndene obi ezaka bandako ka ezaka normal eza pasi kobebisaka nzoto na yo ndenge wana ndeko soko boti déjà mwana moko foza na conscience bana baza ba innocence kota ndenge otiki bana pona nini magoda kitoko te penza bandeko nanga mabe makasi bola ike vraiment bola ike bopa bonge la musaka po sauver mon il faut kaka mutoya wana songolo pakala kwei donc ne vous laissez pas faire devant l'argent. Vous comprenez? Yango boya ko loba tongo ba docteur balobi boye bozo cacher maladie. Yango pe ba négliger ye na kati hôpital. Ba négliger bango ba ko ba négliger bango makasi.
liwa ya ndeko ya mwasi eteya. Eteya bakongole ebele. Tala awuchi poto ya ndambu. Nga na osolola le tita mwazaki na Turquie. Maso gambeli naza na Turquie. Oso comprendre. Maso gambeli nazo lukakala lo wa Turquie a moyen témoin. Donc ti azaki na kin na solola na ye a koti Turquie, ti a koti na France, a koti a kusuka na yo ki nda kufeli na Belgique. Donc c'est-à-dire bandeko Tommy Kengela. Mokileza ya kobeba. Ukasetika umona kama mama soga mbeli na batalata, o mama soga mbeli wana ngana kendeka. Oyebi eta santé mama soga mbeli ti. Malade za kasida te, eko kipe ko aider. Oyeba eta santé paternelle na yo. Abel a maladie ni. Vous comprenez? Ça peut nous aider beaucoup. Alors, ba Congolais, nandenge ya randoté, nandenge ya zoksamité ma batute, batu mingi basaba na po ba Congolais ba kufwa. Et totika kotia ba distraction inutile. Na kati ba réseaux sociaux, Denis Lessa lobaki, Koffi Olomide lobaki, c'est trop bas. Faire rigole à lobaki, c'est trop bas. Bon limbisanga, il fallait pas na tia kombo ya faire rigole à limbisanga na tia na chande Denis Lessa na Koffi Olomide. Botika biloko wana. Rafine Tumbaza na mabe aloba na Koffi te, alobaka na Koffi papa mukolo boye, est-ce qu'on va ko ben orphelin? Et ça monde ya rando. Alobeli papa na ye parce que Rafine Tumba Koffi ata papa na atanga na robenga Koffi papa. Vous comprenez? Na robenga papa asa mutu alelo te. Aboya kine kaza lokola papa wemba ayembi nzembo ya mama soki ozalaki jour anniversaire nanga Marie Paul Roi Pelé ayaki alobeli papa wemba boni yo boye kolelaka lelaka bama boye eza monde arando. Wera son na botina danseuse na ye. Koffi Olomide uti na poto, ay makambo ya kiti na aéroport ba ye ko yamba ye, a expliquer biso to yebite, on nazo pesa félicitations na exorcer na Gladi pour un nouveau bébé ba uti ko bota. Et ça monde ya rando. Denis Lessa déjà ça va passer moko ya rando. Mais la kati ya rando a Denis Lessa lo ba pe makambo ya tina ponga na landaka ye. Botika Denis Lessa tranquille. Botika Koffi Olomide tranquille. Botika faire rigole tranquille. Faire ce qui azali ko tia photo te faire go na yebi que par Rafine Touma azaki pe client na ye eza bongo monde musical eza bongo client ma le long asa beli lobi abeli mobali lo abeli lo bebe e komini obela ko bela kate okenda ko hôpital ko sala ni alors biso ba congolais tout ça ba hypocrite congolais lo ba vérité te ke ndenge nga na za boye bakanga ki nga na maladie na sauver ba ninga te donc on a batikela ki nga pe na tikala. Bino pe bato tikalaki on est se repentir vraiment véritablement devant Dieu boko linga pe botambusa yango non boza la paniquer c'est vrai bon et loko nyoso ya kitoko azaki moi kitoko abande ko parté mingi mais zwaka maîtrise non on a ba souci pour ba maman bana ba maman na ba papa mikolo ba mola l'avant bazotala sous ba télévision te bo ba docteur la bango papa komi kanda na ndako mwana leki mama bana mutu atinda kioti. Na sepela na ser nanga moko boye mobile ya kindaka Kishasa mobile tango azoni ser atemeli mobile o to sala boya lobi te to ke non examen félicitations ma chérie obi mama soka mbeli na côté le beto ya bi soka keka Kishasa zoni il faut to ke examen parce que Congolais koko sote ka ke Kishasa azoni yo mobimba baboka ke likolo na mama na loba gini telemela kaka bongo abi mama soka mbeli ti ko sala examen de to ko kende na yi. Ce que examen ça tête au Québec. Surtout mon bal dans sa couleur de jupon. Toi qui est là examen. Et puis quand tout mon bal dans sa couleur de jupon. En 300 peu monsieur botina yo. T'as mis à tika la neka papa ya bana parce que on est précipité vie nanga donc quitter. Donc na comme na suka nzamba pambola bino vérité nde yango wana ndembo mona ki akonda ki bakasi wana konda ki wana boye bela kaka ke. Donc, vérité nde yango wana mama zoko betela yango penza c'était kezali vérité. Donc bande konanga asa kufi na ye akei pe na vérité na ye. Donc to lobi kaka mama komne na suka. OK? Donc bokende bokunda ye na honneur bande ko oyo soki na pe na zalaki tonga piso to kondele même musika. Bande ko bazo ko mema bino na ba distraction ba yebidi pakola na bango ba je na bango. Bango bakso ba monika yozo bi manakani ya mayoza nani
baza na bana basi balinga ba maison kokota ba maison kozwa ba poussière ya ko séduire mibali via bana basi to so bomoyi ba chroniqueur na ba réseaux sociaux basi ba kisi bozela na sala bino émission na bango lisusu basi ba kisi bino bokasa na présidence ya Congo comme passoire kako fandi we mama Olivia Benginga mama Olivia Salinga boy mama Olivia Saliboy mawa Osaman oui basa ba couleur de jupon merci beaucoup. Ma vraie couleur de jupon, c'est ici. Et bien, il y a une bénédiction, on appelle les réseaux sociaux. Na matite soukali na munoko. Pour pas séduire bino. Bam sous ma côté là qui chroniqueuse oyo. Na ba ici. Yeah. Vous avez raison. OK? Parce qu'on distraire bino pour rien. Vérité ça kaka moko. Point barre. Surtout ba live. On lembisi batu. Zambe na ngai. Likambo ya la brine a sambo diaspora mobimba botiki la brine mwana soki brinette ya Jibem Pian na yebiye na kebo yoka koyebaka c'est trop tolanda kapé tombaye tika on dire serba muto aner basi bele wana bazala poto na basto ya ba chroniqueur de batu ya aner kaka bango na vie Gabriel Mokia abwaka bango na Kinshasa batamana na ba poison ba tchena kabino na ba mitu ya mabele bango ba yebi ba kiso balongola tambo ya komela onde kwa la kenda kipuna na buto azongi poison oui AVC ba AVC comme bandanga mama songa mbele na mando sa l'émission AVC mibali ba kwa so AVC souté mibali ba koma mwa mayele mais poko ba pe mwa mayele bande konanga ya mibali moi c'est ça moi c'est numba mais avant yo kendo chambutu na yo mais quand on se renseigner à tambola ki na nani abibaka na nani c'est très important pour toi-même non pas même pour moi bon yo moi cette balle olukaka ni libanda moi cette balle olukaka ni basi ba bala o ba honorer OK ezamuke yo linga kezala ndenge c'est comme ça ki nduma yango no bando linga ke do changer ya minene ya mike tango ba bali wana ndako ko momo na ngo ke o so des ezamuke par rapport ya ni et puis si obana oboti bana 4-5 kana eloko wana lelo komi mabe on a vu garçon moko boye ozo benga pe camarade dans vu garçon moko boye azo balolanga mo été butu eso salanga passe ndoki baba la haute OK sur la mobile sido eli na tanda bravo vous l'émission oyo na ko tchamba dimanche bravo ya boye so bozaki ata maman Bruxelles groupe wana boye bango te bango ba signer yo maman Songa Mbeli publier liste continuer na za boye bango ba otinda message hein publier kaka te o bikisa batu Songa Mbeli please chaka ba Kongo na bango na ko chati ozomo na ko chati on a like simante tozela nanu na ozela sko réaction ya bato baza ba chroniqueuse et puis bilonyo so ba chroniqueur wana ba chroniqueuse bobimi bino nyonso sima mkonga mama Sonia bosalaka gave na kotanga bino komoko parce que bosana na kinduma boko ya mabe sangisa l'équipe bino mingi OK sangisa l'équipe bino mingi boni ko mona mobali moko azo renye kuna te na dimangi na mobali na yo hotel pe na réseaux sociaux zo fongola pe munoko na dimangi na mobali yo kansadini po yo kansa ya boti akomi munene nde yango wana Maman Songa Mbeli a 20 ans, 20 ans. Maman Songa Mbeli a 20 ans, 18 ans. Yoko tele mana Maman Songa Mbeli. Toko ba mamat. Nzote boti makile sopani boy. Yo zana no mo sekando ko za wana. Osi ko mabele soko miti na tolo. Okwe. Tala biso ba Maman Songa Mbeli banda na bota bana bat mito mabele tele makaka boy lokola na Melissa ti. Bando. Bozela bino na osilisa bino na réseaux sociaux na bino bola. Bando ki ba sorcier. Bambu mama be. Bienvenue mama Yaka. Makamo Congo bolobela kate. Caméra bimi président et assemblée nous tout monde a tellement zorobati voilà bande ko nga to komi na suka moya ko commenter zate na tikala kaka be na zaka ko yoka pona ke na yoka pe batebele babaki tika koloba mingi te to yoka ye tango na tiki pe na ibo yoka c'est à vous de commenter c'est à vous d'aimer l'émission c'est à vous beau abonner et beau partager en tout cas bon dimanche hein? Que Dieu vous bénisse bye bye.